comprendre pas va minu toi tu pas vieux minu ezaki pété fallait pas luka moi mbongo batia minu parce que batia minu ma minu ezaki prévu dimanche passé et à l'obité donc dans le baka écoulé parce que l'obité ezaki passé voilà j'allais mourir mais tellement que nazara nga la problème na motuté bini pas Michel lobini eza caractère na été mais lobaka legi sila na olatati malobo ya lobaki na kati ya motuka ki alata bien ko lekasila abosani yango to eza ndeni abenga ki alobai no nini expliquer ya lobika ke atonga kana yete te soka tonga te jour wana to vi wana asala rango te te ya ndeko jour wana ndatonga ki parce que pesa babako ki mutu balobi yaya est-ce que sila mtalobi ke bola babako ki mamoni kotala mutu mo boya ka bien tabana ko lata salité aspa za ka pe na ngote ba maputa berade au prince misa sala nini ye moto azosomnole bango bazobeta lisolo matanga ebongo ponya makasi ito nini bokobeta lisusu mbeso ekangaki lokolo nanga kasi molimo nanga ezalaki na liberté na ndimi ezanga alekaka bon natali kutu chaîne musu pena na moni basangisi bango misato batia bango pena les trois sorciers na bino batu musu pena bazwa âge na bango atiango pena divisé par deux gigio mona bwaka bamokuwa mais soto landeli place babota ye tokia na hôpital au moins qui aza mwana 1900 et quelque na botama na zoki alingaka nga te omino ezina mokili ya nzambe atako eboyi ngai mama petona baba dilu neti mpenda marina la bana autsangoka yebisanga neti mupende na epenya na autsangoka yo balanga omino bana msuba bako koloba n'importe quelle TVA yebisa batukanda excuse me are you sure yeah ya luzolo ya ezikujua très bien ya Lelo na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement Force de Dieu Forni ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oyo mwangana ezana matutu établissement Forni atieli bino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya babebe po ekozonga elengi na ndenge akosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Forni baza na rapidité na ndenge akosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marke nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Forni bakometa yango dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Forni yonde papa na bango na domaine ya débosselage peinture pe fibre ta établissement Forni oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu kidakadaka na yebiso gu keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita
oyo Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni botala bino moko inauguration esalemi après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na graphique design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0 ezali kobeta madada ndeko mwana ya Congo ne vous trompez pas d'adresse nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo graphic design otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba soki l'équipe po Matete l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba kota na graphic design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso graphic design la qualité c'est notre devoir ekeyo. Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour Nababoni Nabiso. Baïnyo Sobo Missana Kolanda Dorcas Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Likez, partagez et commentez. Et allez façon ou manière il y a pour soutenir Dorcas Bolo Coco, Goloise de Ferregola, Abakuko de Sila, Bissalou. Je vous aime tellement et trop. Je vous adore même. Nalingarabino Mingue Baiboli. Napena lingrabino ya trop un grand merci na kolonzambe oya sali kenga na bino tokuta na lelo pesi pema autopesi à 100 francs en tout cas matondo mingi na kolonzambe puis merci à Tipe Bokana Lorient de Bruxelles merci encore Sam Coucou les nécessaires motema me coucou et pourquoi pas à Capo Platini minga mona changuye solo Brigitte Mavinga la maman de Magali et David de Prisouad merci et David Magali, David, les noms avec qui mangaï depuis Suède en tout cas, il y a eu un gros puis tout ça dame motima na nous demande à Katia Suède et merci Nabino Hervé Mikaï l'homme à battre l'ingénieur il y a bino yango boni tout belge noir moulat ici il y a eu yango et pourquoi pas Anisha Bofukia la maman la grande dame mutaza relatif sabatu ndengi moro ya rusara natie merci na yo l'honorable Francis Bandoubola Obali Madiva, bisous à toi. Et Washima Tondo Soros n'a d'accord, vous fumez la caméra. Comme on dit toujours, l'actualité nous oblige, je te donnerai toujours ma actualité pour la Rolanda. L'actualité n'a biso. Aujourd'hui, je reçois Miss le Loyerou dans la Soum Tassikati Nanda, pour Palestine. Et je regarde bien si ma micro et moi ça m'a camé. Donc, ils ont vraiment Palestine, tout le monde nanda abeta masola on est trop d'actualité moi je reçus l'appel de Pamiche et oh il a vraiment qu'on se plaindre Dorcas on est même de konaye à Beningaï Pamiche Nazara Bongote Nazara Songite na yebité le bazar au Lukulanga et ça fait trop mal très mal même comme on a makambouane et ça continue toujours et Lelo absence yasi na matanga ya Miraïsa mokili lobby. Vraiment mokili lobby ba sali comparaison matanga yete mais anniversaire à Michou sila ke. Ba lobby ke SB bazali bato batela bato poison. Vrai ou faux que bangone ba baza capable de reboma bato to SB. On va discuter ça et parler ça avec Miss Lolo de la presse. Miss Lolo bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Dorcas. Bonjour na balandi tour balandaranga. Na Bolo Coco officiel, merci ba commentaire na bino, ba j'aime, ba partage émission. La vie beaucoup de la Dorcas et ça la bien. Bon continuer toujours comme ça. En tout cas, la personne ba gros bisous, bon début de la semaine. Na motutu, la personne bote na
ingénieur Hervé Mbika et l'homme à battre babi ingénieur merci beaucoup nanyo sozo sala hein apiso ba mbote belé boni toubé molati si belle jaune noir boni toubé apiso ba mbote bon début de la semaine Nisha et maman Nisha Bofuki anangai na éviter ça dorcas eza dorcas mutazo le kate na Brazzaville ngai Nisha Bofuki anda Brazzaville mbote belé na Bobeti Mboyo na pisio ba mbote belé na Maman Elisabeth Monje Mbengai, merci beaucoup maman. Ndeni to se mi soto bwa ketinga bi dibinga. To ko bokote. To ko ngate. Ya obwa biso. Abi obwa biso mi soto bwa. Na pesi tantine, la tendresse dibinga tata mo sabana, babi la sirène mo na molu baloketo pete. Yo bongo la biso. Dundaro. Taro. This aquarium batale la misu beba simbate ba ba dundaro tendresse to bo sano jamais lo baka ke mo mikolo yo mo nde to mona na tena ndenga la bunisa téléphone yango to mona na tena ozala motema pourtant to tanga ba komba batutu to chaka yo mbote belé na mama zozo na mbote na vient na clo monzambi de bundes via petit na ye na peso ba mbote belé na président Yoshua na pesi ba président de tous les abakouk anniversaire va continuer car joyeux anniversaire on continue donc mbote na batutu na ba surprise mo na ngina peso batindela ki yo vraiment moni otangi pe kombo te mo ba bakata bino rabo honorable Francis Bandubola atindela ki surprise na mokile mona te mais yo mo mona merci beaucoup yango na zongi citrus na ngana saki honorable Francis Bandubola. Merci, c'est déjà. Merci beaucoup. Honorable Francis Bandubola, merci. En tout cas, et commis à Tobo Mokile Lobo. Zaki ni Tobo relaxa. Tobo l'absolu. Tu veux 1000 yaye. Tu veux 300 yaye. Mais to relaxa la biso te po na boba ya lianga su. Ko ba sai la nga de calcul. Ya lobi na boto vers 1h temps on a bandé prière, on a eu la révélation à verset biblique. Donc, on a eu révélation il y a psaume 30, on a eu aussi révélation il y a psaume 45 et il y a Esaïe 45. Bon, Esaïe na cadre ka ya makamunenza zambazo sala pona nga en tout cas na nini na psaume 30 to na marambo belé kuna place zambazo voilà que ça m'a ataba menacé on ndenge nini donc na psaume 91 lisusu na mona ki ngo zonga donc va verset biblique wala nde na tanga ki ngo na butu babi l'Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour de mort donc psaume 30 na verset 3 donc to bandaka na 2 Éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour de mort tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Donc, bateau, si vous continuez autant en haut, et ça bien, vous autant dans Esaïe 45, vraiment, ils ont un verset oyo. On a bané ko méditer yo yebiti ba to bois que la malade to bois que na réseaux sociaux yo yebi to bois que to e na réseaux sociaux ezaki penza ke na kufa kasi yango te mwana nzambe ba mekaka biso même Job tangu Satan abane ko déambuler nzamba tuni as-tu vu mon fils Job Job abaki oui alingaro parce que au pambola kae yango ngana sabatu boy même pendant le malheur même dans la souffrance dans le bonheur, il faut toujours qu'on a toujours focus. Ma chose a toujours vers Dieu. Parce que les abos, na outi na problème moro ya munene, bo ngabo ka te ke miss lolo akufi. Et ça qui prévu dimanche passé. Oh la lobité. Dans le baka écoulé parce que lobité ça qui passé. Voilà. J'allais mourir. Mais tellement que nazara nga la problème na mutute. Yo loba no ka yo ba tellement nazara nga la problème na mutute ba vérité na loba ka ndé comment ko déranger. Balinga bakotisa nga na fossé na libulu mais nzamba remonter mon âme dans le séjour donc alongoli yango parce que na problème donc mutako sala nga mabe mais soki ke akutinga pe na mabe moko boye
soit nga na boîte la batu maladie au mona ke nga pe mabe wana kozwanga mais tellement la boîte la batu maladie te eye edendi ate bimaki nango na ndenga na yebeli mbaso ko sala eko eumela na likolo mutu babwaka lo mbaso pe mo eume toto ya fe kutu mtando mona ndenge evimba na ndenge okamwa ni se evimba kanga bien na oyeba mais nzambe ya lola na pesi merci pour à confondre bayini donc na yemba tanze mba faire rigola bayini nanga boluka kanini ye berado prince misa sala nini ye moto azosomnole bango bazobeta lisolo ya matanga ebongo punya makasi ito nini bokobeta lisusu mbaso ekangaki lokolo nanga kasi molimo nanga ezalaki na liberté na ndimi ezanga Miss Lolo Saint Thomas kokamwa te yebisa babakut basepela bafitol bamidiembika tampi naliaki na bango namelaki na bango papa babwakelinga malade yesu babwakelinga bobola balesinga nde poison balingi nga na kufa ya salelanga bikamwa papa nalingi bikamwa yesu oyo salelanga bikamwa yesu oyo noki na kokufa salelanga bikamwa yesu oyo natikala reconnaissance yesu oyo banze bon nayebi yango ata nalingi napengwa oyayae natali mosala osalaki nekulusu natelemi na pupoli mabele nanga natali nzela nalandi masiya nanga yo enda yoyoyo tika. Sois béni, en tout cas, Batanzambe, les enfants de Dieu, on vous bénit au nom de Jésus. Bon, ça la bien banda kunabino et tout compte sur qu'on a actualité démasquée. Je crois qu'on a dit premier épisode, deuxième puis troisième, pour toi le troisième épisode. Oui, na on ndane moi na ngasi la zo sala o mari mabe makasi Pour la nini si lo zo sala mbali boy. Na pesa ki o conseil o te. Mazo pe ça peut raison te zo pe mbali les autres. Ya. Raison pe za te zo pe mbali les autres. Ya we loko no linga na yeba, ba pumela ka mutu nzoto mususu. Okanye na mwasi mais na yeb saka basi boy omoni eza pe leçon moko ya bien ya retirer na yeb sa mwasi boy quel que soit degré ya problème okoza na mobali na o bilonga olia munoko ko pimelete ya koto pe ko pimelete ke bozala toujours soudé oui mariage moko to okutaka rose posi ma fleur rose o toucher mes pines épine ya rose et chuba ka pe bimisa makila mais liko le bate ke le quoi épine et chuba ki oza fleur rose boaka parce qu'ils ont senti odeur mo ya bien babi eza parfait de bonne odeur parce que mariage eza institution divine même nzambe moko tanga pamboli Adana Ève alobi remplissez la terre multipliez-vous soyez féconds. Même Bible qui sont plus loin, batumi balé so bazo kabalili na betu ba se réchauffer. Si ko si la Bible. Oui, c'est la Bible. Le petit ligne. Le testament na oyebisa. Bible. Na yo eza na Bible. Batu ba kala nga ba kama po batebele batala ba Bible te. Bible na réchauffer vous. Bah oui, batumi balé so ba yo kabalili balali betu faut ba se chauffer. Bible lobi yango. La Bible même Bible ekobote. Même Bible lobi lisusu boye. Même si on a na gêne, mobali na yo asengi yo ko pimela été. On est na Corinthien. Si on a Corinthien te zaka na Nouveau Testament. Bible mtelo bibo. Jésus Christ. C'est aussi ensemble ma Bible te filo ensemble. Azo ça de makambo na pese ke conseil te. Pour moi yo bikanga bolele la Bible. La 26 mois na pese moi la conseil. Na sepeli ne moi na bali. Parce que ça faisait ayebisi mobali. Na miso ya mbala yo ya fia makamu solo baye makamu solo ngo awti ya pardon OK ko mari OK ko ebisa ti ya via ebiso ya bike a sepelité azala posa bo solo la parce que ya mobali akoli na petele na mbala ani okama kaka tonton o mobala kitoko boy ako umi na tena marché si la lo kwa yo sala lo lendo wana ozobwa ko ka conseil ya tata on dirait titre on peut être démasqué ça maman belé na kati oui même quand papa elle connaît maman Thérèse il y a quelque chose aussi il y aura des démasqués ba ko démasquer mais yango ebimisi ba songi na réseaux sociaux ba to balinga sila te démasquer chaque titre ya film ya sila ezalaka toujours
na ba rendement de compte nango o mona pe que non démasqué et binisi démasqué obini pan Michel obini yeza caractère na été mais loba ka leki sila na olatati malobo ya loba ki na kati ya mutuka ki alata ka bia ko leka sila abosa nyango to ezandeni abenga ki aloba ino nini expliquer ya lobika ke atonga kana yete te soka tonga te joana tonga viwana asala rango te ya ndeko joana nda tonga ki parce que na yebika tonga te mais joana tonga ki faut que ndebo bende batoi obende batoi botika akota na kati ya terrain au terrain au glisser pamba izaka terrain mo mabe makasi so ba baku ki bavadeli na ba baku ka poto balingi supa na ba baku ki ya poto balingi susu palmiche te ngaba tabami est bien ça bino bolobi na bino boye ya obenga na yi te sila mutera malamu te ya izani mutera malamu izani mutera malamu mais azubi soti neti na pe na kangela mutukanda te na ta ko sanga mabe mais faut à se repentir na yi to solo na biso pour na sala mabe bon ye nanu ba mettre ba betinga te no limse deni te faut ba mettre ba betanga yi ba mettre so ba betinga so ba mettre ba bominga sina la limse oni ko tenir ba propos ya boye dire ko diffamer donc na l'état ba ko kanga yo oye o la ka mutu te zela kala mingi te to beto ngata ba betinga la bata milo te milo zo mama na problème na vie na ye te balimbisaka mutu tanga atinda ba biloko le watile ba finga nga wana o watile ba finga mwa so ba ya ko senga nga pardon oni on ba loba wana famille nga bazana ngona mutu public yoka et puis enregistrer bango na enregistrer pe bango bana loko ko kimate potango bango ba lakinga liwa ba ba ke muta pesa ka bo moiza nzambe mutu ba loko la via mutu za nzambe donc bango ta ba lakinga liwa espérant que bazana nzambe le big si la zamta malama olimbisa ni palmiche pour le lomoni fi wana motema sile na makambo susu omoni mama kotonga na mama la kamtu liweza yo kasi palmiche fa le big abo masila sila olimbise olimbise te. Et puis maman a relaté histoire bien. Pourquoi si là à Salara que Nanyo ba solo la na douchete, c'est tout à fait normal parce que si là à solo la bien na mer soleil. À permettre te. Et puis yo ba yelo bilamba neti boy dokas. O yelinga biloko ni shabofu ki atindelinga. Na pona na nga mususu na ba ke o simba ngate non. Ozam ta kude te. Te azam ta avec Kenjo. Mingi ba serko. Basi akore koma biloko kala ta makala e koma lelo lati bondi na mo ya bia e fandio na jina na o e sale o choma kede na makolo e lekinzela o so comprendre yo ba yelo biloko yo moko boyango o lobi ke bilambo eza ba mama bimba tika mama bimba ta e sale bia ya za mama yo za mwana yo za mwana do eza logique mama lati sali mama bien mwana mukeli yo salo bien te e ngabi msoma nini ba centre. Mais c'est quoi Abakou? Comment on dit que condamné Abakou? Abakou Bozan, pourquoi? Parce que le Boko Abakou a comme déclaré Bola Moutou si la salle là Davina Matanga maman na. Comment aux hommes la mounie image ya kala matanga. Wana si la mouta lobby to Babakou. Et Babakou. Mais ça Babakou qui moutou lobby yaya. Est-ce que si la mouta lobby que Bola Babakou qui m'a moni. Kota la moutou mo boya ka bien tabana ko la ta salité. As pas za ka pe na ngote. Ba maputa. On comprend pas va minu to pas vieux. Minu ça pété. Fallait pas le moi bon bâtir minu. Parce bâtir minu maminu. Bibi no ama mapengo comme mapengo. Bâtir on vivre la minu ba éléphant yo ka chose la minu normal neti ya biso bo. On les a le. Et botate la âge de bon semi de boti c'est que photo kima. On est comme fin du monde. On a fait une brosse hi. Alors on y a moi j'aime souko a brosser bien. Ça n'y a là la longue liango. Et bon souffra quand bah ouais Davina. Tu vois yo on a refait dans mutumo ou assurer la vie on va refaire là. Yo ba ko tomber pas on tomber la vie non. Na il faut zombie ça quoi. Pas la ndimisi la tala. Et non. Ya baba tala ba pesinga merci ba pesa kala mboae. Nathalie na seki na regretter. Bolingo ebinde ko fingisa moto. Na botama na zoki alinga kanga te omino ezina mokili ya nzambe atako eboyinga. Mama peto na Mama Dilou. Mama Dilou. Na zama kanga
Yo, tu n'as pas mal dit. La nostalgie de Zoga. La beauté de la souki à monter, la beauté à tape, boingai. Nasta la ligne, au rotia ivoire. Mais bah, si la bissale, tout lundi, une fille sale, ouais, mais c'est n'a pas si la bissale, pour qu'on aura qui qu'elle est. Dégagé. Parce que c'est difficile à dégager. Azana pas fait tout. Azana le roi maman ou ya kumisa. Ba on balé na kapa kabara barande ngimo. C'est quoi lobby, il y a lobby qui aime. Si la dengaza na lingara toujours ko soigner image na ye. Pour nga père na déclarer na télévision que na PC mbot répondant ngate. Abenga mbamuko yaya omoni nga zaka bongote ndalinga muteke na image na mabeta ya linga muteke na image ngaka ko soigner kaka. Mais mutu nyo sota nga bon sa réputation na été. Ba bi réputation ça quoi il a pas pembe. Mais soit si la mutu mabe. Te biso to mona na onté. Ya on a lobby parti au bible lo ba la mo supporte tout wana. Bango ba boa kango. OK. Mais mutu so za ba supporter. Biso ko to supporter abatu na bango. Pourquoi pas na tout na biso bango ba supporter si là. Ba supporter. Et puis, on a reçu un massi, yemba, moko, missé, complexé. Bato, bazarapela que bazora succès, bazora makamna simasila. Pour ça, on a YouTube, ça va t'engager comme si la té. Bata maté. Bagota la maté. Si la m'tolé ça batu. Bikolo batu, bakomi ko forcer, comme la bango yemba na mais il faut na simba sila. So na simbi sila, na obima mwana mo, obima la nenga mabe, ok na kasha mabe. Ok na kasha malamu té. Quand la baki si la monde de musique na monde de théâtre na musique eza ferré ferré ko si la bissale ba leader oh bon si la leader leader na bango ya génération na ye grand leader ta ba film je marquerai ma génération je marquerai mon histoire car les autres dieux sont morts. Car les autres dieux sont morts, ils sont restés dans les tombeaux. Les marabouts du quartier est mort. Il est resté dans les tombeaux. Le grand sorcier du quartier est mort. Il est resté dans les tombeaux. Mais moi, le Dieu que j'adore, il est resté le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité, oh yaya. Jésus est ressuscité, oh yaya. Il a ressuscité ma guérison, il a ressuscité mon mariage, il a ressuscité. Nazala koninye film la biso mais démasqué peut écouter baba ko ndire ba télé démasqué distraction ba côté distraction ya so OK bien tala bango so to mona ke démasqué o le kaka ale kaka bon na tele ko tu chaîne musu pena na moni ba sangisi bango misato ba tie bango pena les trois sorciers mais OK d'été 6 jours 27 cas 6 jours les trois tortues ninja. Tortue ninja. Maman, on a émission ninja. Mais ma bonne amie, il y a mes capitaines, quand on a la chance dans milayo, na make-up na ya. On a make-up ya, on a fait le museau. Tortue ninja. Le museau le roi nyuka, on nyuka wa kalala. So ni ka ona nzote zo soa. C'est quand il y a make-up. Oui, mais tu as ça la make-up, il y a sepelano. Il y a make-up aux oranges. Mamie fait ça comme un bisou. Mais tu as ça la make-up, il y a merci. La personne merci pour. Bien, ce qui y a là, mais manyuka de longi. Au tire à poudre à peu près bimi, mais aux inspirations divines. Pour le ça la make-up. Non. I love you. Make-up, on peut donc t'assis la moi, on na raison, bon. Ya. Na lobby na yo boye. Na théâtre oyo. Tala batunde bakata ba âge. Na bino batu musupe ya bazwa âge na bango. Atang peut être divisé par des guignols, mon avocat mais si on landeli place on va botailler. Donc quel hôpital au moins la case moi en 1900 et quelques. À cause ça fait ma série 6.
68. Bah 69. 69. Bah 70. Bah 71. Bah 72. Mikolo biso nyonso. Mwana mkiazate ya. Make-up comment make-up oyebi ke na make-up mususu basali yo. Droit de bras mukanya sala na kata SB. Deborah Mukanya soka sali yo make-up. Dorcas. Donc on le dit ngai obimi le roi Davina Daniels. Regina Daniels. Regina Daniels. Et bien on le dit dans maman là Nathalie Tanti nani Tanti la gomme. Après tu vois na TikTok. Mama tika. Ya na Monica ndenga boy ko pesa Gemima. Ya panza wenge partout. Copia ya ninyo. Bon oyebi la vie ko za mutema mabebo e okoumela te. La vie ko za mutema mabe oumela te. Poza na mutu mususu neti mutu abogela nga maladi na osele ni some signness. Babe za nyanya. Na obeta yes 94. Na obeta ba pisoma makasi. So na menye na 35. Kuna nde liwana e monani. Mais lokwa ngala lingalanga te mutu akufa. Na okaka pasi po nzambe mo alobi atikaka mtamasumu. Aumela na lisumu pour se repentir. Ba aumela na mabe na ete. So nzambe atikaka batu mabe. Eza po ba se repentir. Na kati ba sorcier iyo si bana nzambe baza. Mais ba laisser ki ndoke msu na libumo. Msu ba laisser boye sans nini volonté na e allié. Parce que bima il faut yemo ka renoncer nango. Neti bakamita mabe na osenga bino bo renoncer na mutu mabe. Donc bato bobo la malade da théâtre to yebi bino. En tout cas to yebi bino. Yaya nana elongi no nzamba la ksenga. Nana kombo no mobimba nzamba pesenga. Na yebi pe yo bien. Mais na oyebi selo moko yaya o samusala punda. O ke na ko bebisa mbongo na banda kwa nganga po bomanga me o kokate parce que vie nanga et si même na maboko na yote. Nena zabo nena lamuki na tongo bo ngana yo mutala musibiso nzambe. Mais ko lukato ko ta sama bele po na famille ya chef coutumier. Ko lingato ko ta sama bele. Merci. Ya bon attendeur. Merci l'honorable Francis Bandoubola. Moubala Madiba. Madiba, bisous à toi. Je t'aime beaucoup. Donc, elle a rabino, il y a trop. Et Miss Lolo, Tozana, on a une Washi Matondo pour Israël. Washi Matondo. Tout moi. Bazan n'est pas Washi Rishi. Tant on a comme la sur la chichi. Bah, ça fait une songi. Bah, chichi. Le chat de songi. Rishi Washi. Rishi Washi. Mais le lot aux obétés du solo et dans le bamatro, n'a mon confrère Moko, Salili Banali, je veux dire que si là, ce n'est pas une bonne fille, prévanée, et à la Kiti Batukeya, Varakaka Makanda, il y a Miraïsa, elle n'a pas voulu assister dans ma tanga Miraïsa, atteindre même pas cotisation. Et blessé moi, Babakou, que Bélé Batine, une vidéo, on adore ça, c'est là, moi qui zéngo, Zoloba, Tamakam. Non, oui, il y a d'autres personnes, Balingabaye, Babango. Net les mecs, les moutous mounene, Alingbaye Baye. Pour Bamaramu Azoloba. Est-ce que ça va tenir? Et ça va babakou que batamona na poison, azala ba preuve. Té. On va aller na sila té. Au moins encore sila na PV famille libota mato ya lobi, il faut être papa Serge, attends ba comme papa Serge, Dacosta, Marina, il faut vraiment poser maele ba lubazo lukabati ya bino poison na babakou. Yenga tamola na poison. C'est trop grave. Ya wana lobi bo. Il peut reporter plainte attaque que de eza logique. Neti ngai na tamola na bata ya famille libomate. Parce que poison ma otela bango euti wa yende. Omoni moto soko zo ba poison mingi seke yondo yebi poison. Pourquoi la minanga poison de zalati? De la fois le baka on a histoire ya sila na kabaka ba oyo ba poison ko tia ma yango ba ko mona. Batu na batu ba garder bande da bango. Dodo ko yambaka bango te ko solola na bango te to le bien en haute voix. To solola te to ba samaritain na bibilo ba samaritain biso ba Israël. Et puis monsieur Yamande fa salité. Moi ande fo no so ekoti ba Silia luka penyo o penyango. Munoko no ne beta lo kwa mtabela madisama dia sudi wana. Kema na biloba loba. Kema pa na biloba loba. Kema ko porter plainte baba. Yo trop c'est trop. Neti pas Serge. Tournage à Salaka. À Salaka on a SBT. Et c'est que baba kela ka mbasu ya éléphant wana. Biso to zalate. C'est que bango la bango kuna. Bango la bango mutu bakena ko bwa kele mbasu. Atuna bekala na ka SBT papa. Atuna kana SBT. Basu wana zero kana 2023 soki 2020. Oui 2020. Oui, moi c'est la 2023 la période de Suzy, la période de Suzy a couffé. Voilà. Neti poil ya
Abi à fond, c'est pas mon éclair. N'importe est-ce que on appelle sadique. Abi bozo lubolinga bozo. Ça scripture, sans pudeur. Comment yo koko retenir ma propos ya ma beboye, ba sanité o retenir yango na télévision. Na personnalité. Soit disant que yo le baka français, yo le otanga. Yango na lo bomoni YouTube na théâtre ba bebi sa bata français. Pour YouTube eza na ngo ndela sali YouTube na likanisi chaque pays. Balo ba langue maternelle na bango. Biso langue na biso za lingala. YouTube photo sala ngona émission na lingala. Bilo ta français boye ko kotsa mobulu na kasa YouTube. OK. Tant aux le bakayaya faut tourner la langue 7 fois. Tant ba poser ba question, aux na ba preuve. Ya makambo yo zolo ba ke ba baku ba otango na ba poser pour ba bimisa mo lelo te. O beta munoko. Yaya ko kanisa teke. So bozaka na soutien ya mutu moko boye ko kanisa teke bino bo somba l'état. Ya za ba général. Yaya. Soko tu général ba okangaye. Hein? Général ba okangaye pona mabemo général a sali. Général a fandi na ye, yo fongoli munoko na mutaya beta ni sama ya sudi, oyo bani ko loba n'importe quoi. Ni sama ya sudi. Oyo bani ko loba n'importe quoi pona mabakuk. Tant babakuk ba ke reporter plainte général a ye non général a zo batin. Pour comme mo kondimo mo fo kende pe otangi na ba ifo. Mutu so outi na ifo. Il faut qu'on ait un étinez à la wana efforiste au malagrade ya sous lieutenant après au comme lieutenant. Pour comme mon condibongo, il faut que tant à l'école militaire, il faut que ça la musala na obien. OK. Yo za général, jamais général a collègue ça mutuke. C'est une fingaye. Jamais général ba ka te na linga yo za na raison. Est-ce que n'est pas au monde il a fait si là tout notre question pe na baba. Cher ami ya bakou s'il vous plaît. Toujours le waboyete pour nous romantiser un pifou, mais trop c'est trop. Comment vous devez qu'on vend dans une émission dure que Babakou baza dangereux, baza capable de empoisonner Bakou. Yenda za dangereux, yenda za capable de empoisonner Bakou. Parce que mouton za kana makanisa mabe. Yenda tambola na. Comment? Yenda na place Babakou ba tambola na poison. Ça qui si la boisa capable de faire mouton poison comment? Parce que toujours comprendre. Ngala ndimi na ngate. Et puis na lo baboya dorkas. Est-ce que ndeto tambola boy oza likanisimo ke na kuta na famille bota na chele poison est-ce que tomela isika moko neti ngala mela kutani dolekani si wana wapike na boma yo rando na biso eza ya réseaux sociaux oui eza te to komi boye to fandi place mo boto munda to se te réseaux sociaux biso to yaka to teki produit na biso bino bo bolemi bozala makasi te imprimé zate yango comme misa n'importe quoi neti mpena marina la bananga otsangoka yebisanga neti mupende na epenya na otsangoka yo balanga obila bana msuba yako koloba n'importe quelle la TVA yebisa batukanda motekete na mo kitoko oh mami baga non mami on va motekete ya mo bébé Normalement, on va bien autre bêta et autre salaboy. Yangot, na bakanda boy. Pourquoi d'abord vous la marina là bas poison? Azana nini? A sali marina a sali babakou nini pour babakou ba kuma niveau te. Yaya ata sali biso loko. Toro boma pona nini? Ndena mona ba bon la sepela ka. Baza envie to la muki biso so ba ndeko langa la muki. Ata to solo la kate. Mais non mona. Mama marina timela nga $20 ta bakanganga. Atimela $20. Oso comprendre. Manya kezaki comme uta pala bango moko. O lembisanga la butwana. Miso lienga na liete la manzala na ipona zombongo o sava to tu le fait atini en fait na butu na bisa ba kunga za na kasho na butu na bisa $20 na orange man ndenge nini ipona lia ozo comprendre na sepela kana mona bande konanga tozo biso toza ataka baka ba bo sepela ko mona e atini nga $100 na matanga leki nanga o sepela ko mona e vrai na matanga leki nanga atini nga $100 mais $100 on a récupéré la mort la futa na parquet na lo ba bien. So la monde est bon na sepela kapo azana ministère affaires sociales voilà zo funga batu ngala so na la pona ko senga yembongo so na la pona ko ya za ministère affaires sociales ya za ministère affaires sociales ya ndeko no moi si tchana se tina mbongo na ngoti aotinda bango ba yebi te ngala tambola na ye amuninga nanga okay oh neti ye mwana mbala mutu meno ya yebi ayebi komi na wuta
Ah oui, vous avez vraiment... Ça fait... Le flatteur... pas bon. Un flatteur dépend à mon toit yokaye. C'est un flatteur. Marina. Pourquoi tu regardes la sauce? Pour la lia. Net ngamoni, ça veut dire comment esquiver dans l'acteur, mais comment des mitaka là bateau ngana zwa na téléphone na bateau. Ton bimi ça pété. Je n'ai pas le temps, botin ngana supprimer. C'est quoi ce qui n'a moni tinde konanga ya moi. Oh il ko nonga basa ngati na sala onde konanga. Ma fati na ngam taka la garçon o. Lolo. Faut-il de la rang? Arrêtons. T'as la canette boy. Journal lelo, boutou mobimba. J'ai prié. Seigneur, inspire-moi. Nous avons changé. T'as la canette boy. Seigneur, nous avons changé nangai. Nous avons changé vie nanga. Mais t'as là ma sengimia. Ma quoi estimation na ma sengimia. Oh peut-être ma sengimia peut-être catholique à l'obaka. To quoi na ma sengimia té. Yangoyo. Dans la tentation, comment est-ce possible? Au cours de la mission, aux Zangi Maloba et Loba. On lui a levé la film. On lui a levé la film. On lui a levé la démasqué à maman. Ah, c'est le titre, mais il vit pas dans le matin pour boy. N'a qu'à dire le nom. Yaya, on évite, et la biche, ma colomba les biches. Ma colomba les biches. Ma colomba les biches. Biche de ma colo analyse. Ton fan de la honte t'a expliqué. Yo zo expliquer din belle vie pognon sel matin o sali ama asali ne za théâtre asali ni titre tien ya lokuta batu ba kota ba cliquer ba bimi nombre de clics et kozala ebelé par rapport à nombre de visionnage vous comprenez muta cliquer puis wa bimi clic o mona monsieur Talami ya ba clic mais le ke belé make up na na se pelo go ya geli make up esuna Aïe, aïe, moi, c'est pas la prison. Mais la bimate. Yaya prison, bakanga monter, ça prison kabakaba. Ya sala, vie mobimba, azakuna. Ngala leva batute, na boto la batu basakite, boulot la ngande yango. Na théâtre, nde boulot la nga. Na ibi nde bayaka teke o mutu boye na longole rein. Na ibi yangote. Comme au Kananga, au 10 ans de prison. Tuna. Grâce à l'Izolo, grâce à l'Izolo. Moi, je suis tout à Bogar. Anna, Nigeria, a tourné la production à la gomme. Bah, MBC, bah, on lingala na okiango. Yes, c'est quoi, mais a tourné dans l'anglais par rapport à Mobutu. Le grand que moi, feeling. Grâce à ça, c'est un garçon intelligent. Oui, c'est un garçon intelligent. Aïe, aïe, pardon. Ah, Dorcas Nabiso, yaya. Yeah, excuse me. Excuse me. Are you sure? Yeah. Yeah, le zolo, yeah. Et écoute, très bien. Yeah. My blood, thank you. Yeah, on est anglais. Et comme bon, anglais la capacité. Le plus difficile du monde, c'est français. Na lobby na bongo. Même ba français bango mo ba comprendre pourquoi. Même pour corriger kaya moi à sali devoir la français est difficile. Mais na lobaka boy mon anglais. En tout cas, photo yekolango. Non, photo kota cours anglais. T'es même pas jouable. Ça qui est bien mon na linga kokota na terrain wana te po moni biso ba miss lolo oyo okolo ba likambo bien même utamola ka olobi ba be ya uno zo linga te ya na olinga te are you sure? Yeah. You crazy? Yeah. Non, il faut nanya l'accent anglais. Nanya na biso. Faut l'accent anglais. Washi, faut l'accent anglais. Bon, la chose c'est gagné. Yo, l'accent anglais. Oui, je vais aller tourner au Nigeria. Nigeria. Ya, I tourne. SBO tourner avec Jackie Apia. Pour Nollywood, il y a Jackie Apia. Nollywood, il y a balance Mickey wana ba. Omo balance ata Mickey wana ba benga la bango nde omona na film la bango ba benga des professionnels pour ba sala bango moi coup de pouce. Mais
batonto dit que ndeba nani openya batu penzo biso to yeba Nollywood nde yango aussi leur tournée a tourné na bango ba bientôt non d'ici là j'avais un fin de l'année encore si la pas le anglais moi nango le anglais ba le anglais yeah hello how are you I'm fine thank you and you yeah hey yeah thank you very much I'm not sick oh non avant la fille la fille moi ba Jackie a pending vacances ba rejoindre l'anglais ça que au Nigeria sur la lingala wala le Nigeria comme lingala Nigeria lingala Nigeria donc c'est yo washi ozomola te to sala na liste na biso to fini mutu te ya ngai makila libata anga makila libata basalela kango bude te ebembe ya kotele bazote lula de bakabo babola bande bali bakelela yang makila libata basalela ngo bude non nakoloba bien boye mais comme aka mindendo nyonso yanga na lobaka ezalaka problème bandeko butwa lelo na sengi nzamba changer ngai vraiment na ba prière na bino pe botika ngate nzamba changer vie na nga pour na comme ça émission na finga te est-ce que banana bani na finga ah par di sama ya sud yeah oh di sama ya sud yeah ayu Isamba ya sudi mi ya mane ya loma bakatondolola Mose mwena Israela bwamukaja mwena kwishi wakadie musela bakasangwela Mose bakajana Mose mulombodi. Merci beaucoup Miss Lolo. Nsembo ya disamba ya sudi. Okay. Chishi chae poa chaka kwa tamiyama ne yalona Isama jasudi jaka kwa tamiyama ne yalona alona wakadila wakalomba luse wakambane Musa wetu Musa wa mamu. Merci Miss Lolo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, tout le monde à la fin. Merci. I finish. I finish. Yeah, yes, I finish. No finish. You. No in English. I finish. Oui. I finish. We are the world. We are. Because we are the world. I finish. We are the children. I finish. Yeah. I finish. Libanga. Yes. Mbote na batutu o bolingaka Miss Lolo vraiment auto sepelisaka bino la bandaku to longola pe bino ba stress to aka te pona ofinga biso to changer de forme de l'émission en tout cas biso to changer de forme biso pesa nde batu elengi avant de masquer banda botali dodo bo sepeli botali Miss Lolo bo sepeli na osenga babaku ke babaku bwa ko s'abonner na Miss Lolo Moto TV 2 en tout cas batutu bolanda nga na boloko officiel bwa ko porter nga coup de pouce makambo ya kitoko ezongi déjà kala mingi te tozo déjà lubu to kotisa na chaîne vraiment mamba bien ezongi mbote na honorable Francis Badoubola l'homme babi mobali ya Madiva ya bata honorable Francis Badoubola merci beaucoup honorable la moni cadeau nanga etikali kara Hervé Mbikai le général Hervé Mbikai nanga na posa $100 $100 to senga mingi te na ebike tango ya e sala posa no ate tango zo ya na ozwana ngai mbote bele na bonitube na boki bonitube te mtalati sanga bonitube belge non so ifete mbote bele na bonitube belge noir molati si babi vraiment muto asoki pa na biema Miss Lolo na pesi mbote bele sipe bokana le Lorient de Bruxelles na pesi mbote bele na mama Zozo na Inde mbote bele na mama Elisabeth Monjo Mbengai merci beaucoup mama Elisabeth na cadeau au salinga vraiment nzamba lola pambola yo mbote bele na mama Elimbizi hymne national mama Yvette Pemba mama Afi Mayemba na pesi mbote mama Katika Nika maman chérie mama Zozo garde Kidinda la pesi mbote bele président Yoshua le président de tous les abakou comme mbote na bino merci beaucoup Dorcas Bolokoko. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo, merci Namandeko Toubolandi Busso, abonnez-vous. Excusez massivement sur ma chaîne Bolokoko officielle, je vous aime tellement, on a trop. Merci à Washimaton de derrière la caméra, Richiwa tout moi.
réalisateur Nali Bino Atro. À la prochaine. Bye bye.